baza Angola, ba diaspora partout boza na mokili mobimba. Joyeux Noël, joyeux Noël, Noël, Noël pour na ebike. Me kola lelo zali ngonga ba fête déjà muna mutra mopanzi na ye. Aza ko sepela ngo kana ndenge Nzambe apesi biso pema parce que zali ngonga na ye tika to komisa Nzambe surtout que to moni mokola lelo oming ba moni yango te sengeli to se souhaiter ba joyeux Noël na motema moko pe na kimia nyoso tout. Mbote na bino encore de nouveau. Tofongoli magazine na biso pour le reception que na cadre de la 9e conférence ya ba gouverneur oyo euti kosama na Mbandaka, le président Félix Tshilombo Tshisekedi ozali mokonzi ya République démocratique du Congo a rappelé ba gouverneur pour la réussite ya programme ya 145 territoires. Tolanda élément au Medine Kambembe a proposé les biso. Na ouverture ya 9e conférence ya ba gouverneur na ville ya Mbandaka na province ya Équateur, président ya République Félix Tshisekedi a rappelé ba gouverneur ya ba province ba grande responsabilité na bango na tina ya réussite ya programme ya 145 territoires. Ye a expliqué ki bango que programme oyo ezali opportunité pour na ko permettre bango baye bana ko solola ensemble na ba base na bango parce que vision na ye ezali ya ko silisa pauvreté pe inégalité entre ba milieux ruraux pe urbains. Pe alobaki lisusu que programme oyo ezali structuré à partir ya base pour na ko répondre na ba besoin ya population. Lingi bana ya Congo bakabwana wete ye akoka ko profiter akabola biso soki tozali na bolingo kati na biso bolingo ya ndeko na yo Congolais bolingo ya mboka na yo Congo na ndimi te ke monguna akolonga biso kasi nyonso wana ezali kosenga bokasi na biso moko tolingana kati na biso to pesa na loboko to tala ndenge nini tokoki kokende elongo pona kotonga mboka na biso Congo. Na yango, chef d'État a annoncé que table ronde moko ekosalema na mikolo oyo ezali koya pona ko évaluer état de siège. Azali kosala nyonso wana toujours na but ya ko élever ensemble options consensuelles na métier na ye ya lever ou ya requalification na ba élection prochaine. Biso awa to beteli Kambonda. La cadre ko luka kimia na est ba rebelle ya M23 bandimi ko se retirer na cité ya Kibumba oyo ezali porte d'entrée ya Goma kuna na Grand Kivu. Ton na reportage ya Medine Kambembe. Cité Kitumba oyo ezali à plus près 25 km na ville ya Goma na Nord Kivu ezali désormais libre selon communiqué oyo ezalaki publié na ba rebelle. Selon porte-parole politique ya mouvement ya M23 ba concédé entité oyo mokolo ya vendredi 23 décembre 2022 na maboko ya force régionale ya EAC conformément na ba conclusion ya ba réunion oyo esalemaki le 12 p le 22 décembre 2022 entre M23 na EAC. Pona ba rebelle geste oyo ezali malamu pona koluka kimia pe ezali parmi ba recommandation oyo esengamaki na mini sommet ya ba chef d'État oyo esalemaki le 23 novembre 2022 na Luanda kuna na Angola. Depuis plusieurs mois, affrontement entre ba FARDC na ba terroriste ya M23 et Komarar na Rutshuru. Le 23 novembre dernier, un mini sommet esalamaki na Rwanda. Pe mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azalaki présent pe atiaki calendrier moko oyo ezali ko exiger cesser les faits immédiats pe surtout asengaki na ba rebelle ya M23 balongwa na mabele ya Congo pe na ba zone oyo bazalaki ko occuper pour que permettre boyoka ni pe kimia na RD Congo mingi na cadre ya diplomatie. Kasi ba rebelle bayoka ki résolution ya chef d'État Félix Tshisekedi te batikala ki ko répondre te pe ba continuer ki toujours na ko occuper ba zone. Kasi ya esengo ezali que après quelques mois bango bandimaki ko se retirer na ba zone yango plus précisément na cité ya Kibumba. Na yango esengeli toyeba que ba plus grande cité ya territoire ya Rutshuru lokola ville ya Kiwanja Bunagana pe Rutshuru centre ezali toujours occupé na mouvement ya M23
oyo ezali soutenu na ba force rwandaise. Tokosenga kaka na gouvernement congolais ayeba lisusu na ko renforcer sécurité na est ya République démocratique du Congo et surtout que tokomi na ba fête ya fin d'année. Population ya STP ezali na posa ya kofete na esengo. Biso awa tobeti kambonda. Bientôt ba fête ya fin d'année mais biloko na ba wenze eza ko matériel d'année nga film to ebite pourquoi c'est comme si ministre de l'économie azali setoneni ba warriors botano likambo. Magazine Bonda Ekolo, oyo magazine d'actualité, magazine ya solo oyo ekomemela ba la République démocratique du Congo, information to pe communication na ndenge ya solo et salele bino constant pour la likambo oyo etali gouvernement ba warriors et surtout to komi ko kende muke la fin de l'année. Toyebi ke voulez le kala ba décembre, to monaka ministre économie abetaka chita sima akendaka na Namibie soi-disant qu'on négocier pour la ba Thompson to ko kolia la bonne année mais ba Thompson ngo et monala kala ngo te. Mingi zaki ke o égal ya mama Olivier de kalaki bango pour la chambre froide mais sous balaba ke o ba opérateur économique ne ba ko bloquer yango ba ko komona na te mais toyebi ke bozu vula mobimba pour la koluka ko organiser de manière que ata etumba ezali ba est topé na bamboka ya Congo et segali pe population obatikali ba ko vivre quand même la vie moko équilibrée. Gouvernement ba warriors awa tozokota ba décembre bon ça déjà ma qualifié toyebi déjà que bon si bon ici déjà ma chambre froide na bino moko ko permettre que bonne année elle que la Congo qui toko et ça la tête comme le décembre population comme Luka autre soma Thompson wapi to soma so wapi parce que ce sont des ezaka hymne national ba congolais la tanga bonne année ata ba ngo chaque jour mais bonne année ezalaka na mo elengi nango pe sengaka eteka na prix oyo esengeli na mvula le kalaki bon le baga soi-disant eyaka mais tout le monde a commune oyo etekamaki te mais tout oyo tous vraiment besoin que population bamona soso Thompson et panzana yele et surtout beto ko kamwa yango gouvernement pour les sabala qui ça la Thompson to la soso et c'est que ça la bonne année wale zalika ka motuna totuni mais tout oyo ayebi ke azali ministre ya secteur wana zoba des dispositions la qui ça vraiment que azali warrior à solo oyo ko accompagner moi na mboka Chilombo de manière que 2023 ezala année moko ya esengo pona parce que souci na ezali nini a postuler pe a doubler mandat na e a doubler mandat na e soki bino ba warriors si bon soutenir yela misala mino ki toko mais soki boza ba agenda caché pour le compter sa population kanda e kozala ma trop esengo kozala te décembre yango yo bon faut déjà j'ai population balia bamela ba sepela muke pe les camarades bituma est et trouver solution pour congolais surtout azala na kimia biso awa to betisika mbonda lisolo ya voyage partout dans mon kili et comme lango facile grâce à Quick Travel Agency parce que bango bazo travailler avec ba professionnalisme donc so peut qu'on fait pas la bango yeba ke nyoso ozon na ndenge ki toko avec un partenaire idéologie tout dans sport publicitaire oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto Quick Travel Visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka kamoko, Quick Travel Visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana pona vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Dans la zone de voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez pour voyager au Kende poto Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa
dossier nayo et cause à la traiter na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que tous koloba tous na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Magazine Monda Ekolo esaleli bino réflexion ndenge ba bourgmestre mingi depuis ba mona ke ba nomination esalama ba boya ko sala misala to éviter pourquoi OK Kinshasa ezala besoin de travail la bango jusqu'à ce que ba ko sala ba remise et reprise. Likambo oyo etali kin bopeto à la ville province à Kinshasa toyebi ke yango ezali vision chère ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi mingi etambisa na maboko ya Jacqueline Bilambaka pena bandeko na biso ba bourgmestre o bazali ko contrôler 24 communes ya ville province ya Kinshasa. Pe toutaki komona comment est-ce que ba nomination sika esalamaki mais yako kama jusque là nanu ba notifier bango te de manière que ba sala ba remise et reprise pour ba banda misala la bango. Mais il faut koyeba ke bino ba bourgmestre oyo bazali depuis kala ko sala misala lokola nanu ba remise et reprise esalamite boyeba ke yenda ezaka kala maboko na bino boko tiko sa misala puisque ata bandeko bakoya ezali continuité à pouvoir lelo oyo ba remise et reprise les salamite bokangi maboko boboyi ko sala kini bopeto. C'est comme si bon négligé qui valeur ya ba bourgmestre o bozala kina yango ezali ko sala soni mingi la population po kini bopeto e ko vivre soki bino ba bourgmestre bozali na exercice pe bozali ko sala musala kitoko ata ko kolongwa lobi yeba ke na mokolo lelo esereli o sala musala po Congo ezala na nyongo ya Côte d'Ivoire yo même la future d'une manière à autre. Mais le soki boy ko sa musala ezali ko losie motema keto po omolike balongoli le sikaona meyeba ke pouvoir ata osali 100 ans suka kaka esila kama ebongaka ke osali kolongwa otiki musala pe maboka baninga o bakoya bamona kitoko. Yango biso magazine Monda Ekolo to interpeller kaka ba bourgmestre o bazali ko sa musala lokola remise et reprise les salamités bon continuer ko sa musala mino kitoko population amona bino na ba terrain bon continuer toujours comme mamusala ndenge ezaki depuis kala de manière que ba o bakoya bazo pe ali Rwanda na motema moko yango to betisika mbunda yako kamwa la République démocratique du Congo surtout bien en Kinshasa ba jeune fille ba koma ko za mabala na divagation ça pour autant que ba kota mabala to éviter pour la nini. Na tango ya kala nde toyebaka ke mwasi asalemaka pona kozala na cuisine pona kobota bana pe mobali nde abengamaki na kosala mosala pe na kotanga kelasi kasi lelo elongo na modernisation mwasi pe bapesa ye opportunité ya kotanga pe ya kosala musala ensemble na mobali yako kamwa ezali ke awa na République démocratique du Congo plus précisément na ville province ya Kinshasa ba jeune fille ebele babosana na bango nzela ya kelasi kasi bakoma kolinga na bango kobota po yango nde ekoma distraction na bango ya makasi. Okomona ba jeune fille ebele kitoko na nzela pe okokanisa lobi atonda mayele mingi ba jeune fille ya 12, 15, 16, 17, 18, 20 ans okokanisa on dirait bana oyo bakendaka kelasi nzoka nde bakendaka te me kasi bakendaka na bango kotambola bitambola nyonso wana kaka pona koluka bana tango biso Mbonda Ekolo tokitaki na terrain boyo kandenge ba mama pe ba papa ebele babetisaki mbonda eza bana bazoyoka te
soki azoyekele baparent na ye te mwana na ngai tika nzela oyo eza nzela mabe ntango klase azoboya te epui na ye ezaka likolo alingi kaka mibali kobima libanda kolala libanda so azobota kaka oyo azoloba nasi azozwa yango te sikoyo baparent tokosali naza mwana ngai nazopesa yaya tala batambulaka bo vanda bo zala kimia ozala na kimia te ozalaka sho sikoyo fo obota kaka bafille ebele soki bakomi lokoso to bakomi libotabota eza mpo bakomi kolanda iphone na kabelo oka bakomi kolanda ba iphone na kabelo nde komotinda bango bazwa bazemi oyo ayebi kutata te fille moko omonaka 4 mibali 5 mibali bafille mosusu baka basente azoyi babe tata te mpona nini alandaki elenge ya iphone kabelo okota somba lipapa okota sombela ye boye okota sombela ye boye yango komosala bafika bota pambapamba na yango tokosenga kaka na jeunesse congolaise botika bitambola botika baloyenge mpe botika bibotabota botanga kelasi mpe boyoka batoli ya baparent paske yango nde ekosunga bino boyeba kokola malamu mpe boyeba koasire jeunesse na bino olie lobi okoma kosenga okoma kuluna okoma na yo mwana ya balabala et pourtant koza na baboti pe oza na opportunité sikoyo ya kotanga yokela baboti na yo pe landa nzela ya kelasi po yango nde ekosunga yo lobi pe na bino baboti boyeba na koasire éducation ya bana na bino parce que lobi bana oyo bakosala fierté na bino pe bokobetela bango maboko biso awa na mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda tokomi na ngonga ba festivité l'état fongola misu puisque soupu na tolo ezi impact de façon moko ya makasi toyebi te yango ekomi kindoki to nini lelo tokoma komona batu na Kinshasa kanda situ mibali okomona babimi na nzela bakomi bilongi ya kokanga parfois kotumbola batu na nzela toyebaka te soki eza nini nyonso wana ezali likolo ya bazododo ba whisky ya makasi oyo bazali komela kasi leta apekisa yango me bana mibali bayokaka te boyoka ndenge population elobaki na mikro ya mbonda ekolo te komela whisky ya mabe te neti nga na chauffeur whisky epesanga force na vola pour na kumba bien na monaka bien na nzela sa whisky me na kumba bien te namelaka whisky nga naza chauffeur ndenge eza wana na nzela soki nabimi kraka serie ezalaka tro mosusu alati teni civile obulega aza civile ota soda osutuka boye okonto okota client oyo ete soda aesani na ye kokotela yo ntango nga mpe mutu eza malili boye amonela ngai me ntango nabwaka eda mwa tyoke na ngai daa na mutu wana kaka tobomana kaka mpo mabe ezala kaka te mpo mabe ezala te yango nga namelaka whisky eloko esalaka nga bolamu na whisky emotivaka nga nde oyo bazomelaka bamisusu ozomela whisky nano depuis ntongo olete mais ozokende omela whisky eza mabe biere eza combien biere eza 1500 francs eloko nini ezangi na place ya bawhisky wana okende komela bawhisky omeli odepanse 1500 francs na yo osombi biere na yo nefiska ata moko ekosunga yo mpe epi okozala mbonisa mais biloko loka bawhisky wana okomela yango nano enano ezopesa fatigue makasi na nzoto eza te mais vraiment c'est regrettable makambo tozomona na mboka oyo ozomona ke mutu alali na tongo alamuki ale nanu te nini te mais eloko liboso azoluka asala nini amela whisky tokosenga na bandeko na biso ba jeune garçon ba papa botika komela masanga oyo babengi zododo pe whisky parce que yango eza ko détruire ba santé na bino biso tobeti kaka mbonda mingi kutu ngonga ba festi oyo kolokole zalango habitude bango bakomi ko profiter juste comme la drogue bombe na ndenge mwa makasi neti kaka l'état azalité on dirait mokilango bango ndi baza ba l'état kokamwa likambo ya bombe na République démocratique ekomi kokamwisa bato makasi surtout mingi na bakomini lokola ba Delvo kokita pe awa na kalamu ekomi na to ya kosakana te botala jeune oyo alali na mabele on dirait akufi selon population balobaki maladi ya ndeke nzoka eza nango maladi ya ndeke te amelaki bombe na nitriling amatisi ba vitesse na ye makasi botala ye na pota bato mosusu ya mitema ya mawa bayokelaki ye mawa me na suka na yango
tango Lieutenant Malalaise oyo azali na bongolo akitaki wana alobi bato ya Bombe balingaka hospitalité d'ailleurs abelelaki abimaki lokola prophète na ye botala papa oyo ndenge alamuki na kimia me na suka nango tango biso mbondeko tokitaki boka ndenge balobaki na mikro na biso omoni ndeko avandi alali awa mais toyebi te asala accident ou amili bimelamela mais soki ozali na point ya bimelamela il faut gouvernement na biso non empêcher biloko wana ekota aucun de risque oma te boye moto akoyi na nzela sans que même famille na ye reconnaître esika azali eza vraiment mpasi makasi foti sikoyo conseil nini opesa bayokaka te oleba tia vi na bango na koluka mpo na lobi na bango vi na bango bato bamidétruire bango moko sikoyo conseil topesaka bayokaka te donc eloko wana eza mabe ezokoyebisa nzoto bantikor nanu par rapport ya kolia nano na mboka eza na mpasi na biso ozomela biloko ya makasi bantikor ezosimba te tata ndeko na ngai oyo melata mai esovaka okomela pombe biloko wana ezali bamatiere bachimi mo basali yango eza donc makasi tokosenga na bajene ya Kimbangu antuka bodoze makasi Bourgmestre Kadima sala badescente balobi surtout na 15e miri ebebisi bajene ebele yango mpe to ya kuluna eza makasi na komi na yo ya Kalamu boye mabe makasi mabe kitoko te ata satana kutu asepela te mingi boza kosepela bafeti bozolia banoele babona nini mema mami aza toujours kokontinue kolela bobokila tali sikoyo kosala malamu makasi bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te mabele ya malamu ya kolona yango yo na vivre na mwano na pasi kaka soki na bimi kotambola na sukoli bawaka bilamba o ba West Africain nakenda kosalela bango mosala na sukoli bilamba bapesinga mwa quelque chose nde ko permettre nga na somba mwa bakisi na nga insuline na kolia na sala ka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango peso ko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesinga na ye kolia na vivre kaka bongo na mwana po na pasi nzoto eza esu makasi te libumu ya bambeli ya boperation nga moko pe diabétique na charge naza na mosala nasalaka te na pasi nasalaka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti bapesi yo mwa eloko ya kolia nde na ye kovivre na mwana po soki bongo te ezaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolo lupango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki kaka na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola siko bakolo lupango batali bana kokende wapi so babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwano na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botikanga te bosalisanga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe na mpe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to pe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokwama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi bosepelaka pe mingi na rubrique na biso pona nini boye oyo epesa bino vraiment masolo ya solo to mekala koyoka ngo lelo mwana mboka ala luziadu na Benjamin Kilunga babeti solo nini bato nyonso toko voter bakosala eloko moko te
Bon, biso tokolobela makambo mingi ya courant, pourquoi courant etambola mabe? Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yango wana nde kitoko. Ngai pe komo na ngai mama mo Kristo na Pascal, mais l'église comme belé na ba veni pona ba passer l'équipe ba escroc ba koma pe belé pona kaka balia. Pona ba vivre. Donc ba sala la président ba solo te. L'église yango comme belé balabala momo na di église ozo comprendre ce que nous écoutons au kota. Merci beaucoup. Ngai komona ngai Oscar Kamana. Lelo soki na balabala ekomi 4 églises 5 églises eloko ya liboso ezaya kolobinke soki ozaki na petit na yo bana ko betelo mbunda. Na petit bana ko betelo mbunda muno zo gérer bien te. Ça veut dire mais vous savez déjà s'éloigner ko s'éloigner tellement sigi nani goût ya bunzambe c'est ko tikati na. Si quoi ko kende nanu ba former yete ba selo ko moko songote mbala moko asale groupe de prière. Groupe de prière mbala moko andi ko mibenga lokola pasteur. C'est-à-dire eza bazo luka balar na bango moyen ya ko vivre moyen ko laisser mabota na bango parce que ceux qui bazali ke ba servir nzambe na veni moko ba ko sanga na bango nyonso place moko basa l'église moko po ba servir nzambe comme les intérêts ya mabota na bango na ba famille na bango yango zomona ba biloko wana biso moko toki ko sanga na église moko na quartier biso nyonso to proye sika moko mais omona kete omona baolandela bambongo na bango po basunga balibota na bango ba famille na bango basi na bango na bana monike bakaboli l'église bongo nazo yeba te bato nyonso toko voter bakosala eloko moko te. Bon biso tokolobela makambo mingi ya courant, pourquoi courant etambola mabe? Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yango wana nde kitoko. J'ai si j'aime ma coco tiri otoyeba depuis kala avec impact na idéologie lelo abete so lisolo ni to kono lisolo be télévision. Tango toyebisaka bino ke na ville province ya Kinshasa bakambo transport et balakate soki ezala la prix ni parce que neti kaka gouvernement provincial na secteur wala transport ba beta domaine yango kara toyebaka te soki ministre ya transport azalaka te soki pe azali est-ce que amonaka te yango honorable la cadre barondi na ye atambola kilelo abete so lisoni ni poye moko ki mona meso azaki na terrain honorable la cadre kotambola na ye aye ko koma na parking est-ce que basobele la mituka ndenge na ndenge yo kanyenge nini eza kolekana Zando 1500 Zando 1000 francs Zando 1000 francs bino moko bomoni ndenge nini baza kobelela Zando na marque koto azobelela 1000 francs koto 1500 mais bato bakotela mituka 1500 bakomi kokima bakekota na mutuka 1000 francs yo kanenge nini noko azobelela bazokima calme poro bakozonga soki etondi kuna bakozonga kaka nyonso oyo eza kaka nini prix ya transport eyebalaka te bawoleli bakele kota moins cher parce que bayebi ke kuna masolo eza kitoko me koto mpe bayebisi bango ke soki kuna etondi bakozonga awawa nyonso elingi lokisa nini yoka ndenge lisolo ezokontinue différence ya tarif le même trajet honorable akamwe azomona différence ya tarif kaka na trajet moko wana yango alobi boye à chaque temps chaque prix matin midi soir donc prix ya transport eyebalaka lisusu te ntongo eza na prix nango midi prix nango pourquoi prix nango ya kokamwa boye esali mpasi makasi komona ke na kati ya ville province ya Kinshasa prix eyebalaka te ntongo eza na prix nango midi prix nango pourquoi prix nango ministre de transport lamuka mpo oyo ekomi kosala vraimen sonia merci mpona yebi ke bozalaki ebele na koti ya kolanda magazine na biso mbonda ekolo oyo epesi bino bainformation ya solosolo et surtout tosuete bino bajoyel noel na babon année e mpo toyebi ke vraiment tozokende bafeti oyo ezali ya kitoko na elengi me toyebi kaka gouvernement akobongisa pour les manières qui sont eza malamu bon s'abonner massivement la chaîne YouTube de biso mbonda école officielle parce que ezali seul moyen ko permettre na biso tokende liboso et surtout ba sport na bino ba publicité na bino boya nango et pas na biso avec beaucoup de professionnalisme to na bino ba prix moko abordable ngana bino tokuta la prochainement soki Yesu Christ azongité bonne année joyeux Noël na mwana mboka Igrid Matete Wazola Nzimbu pe na mwana mboka Benjamin Kilungana et Dmitri Kambembe ngana bino tokuta la prochainement bye.